Bonjour la famille, bonjour Libota. Naeko présenter lelo lupango oyo eza na commune ya Ngalema na quartier Joli Park o babengaka ma campagne. Donc eza concession ya munene oyo bazotonga cité, bazotonga ba macadam. Nayebi ke video eza mulai to relaxa bino ba macadam oyo bazotonga. Donc bomona mira clôture nyonso ekeye baluki oyo eza banzela ba osala liboso na biso awa. Donc ba venu ba zo asphalté ba veni ba zo asphalté ba grande donc ba grande acteur ba venia minene nyonso ekozala asphalté. Donc eza concession munene oyo eza vraiment munene makasi et bazo morceler ba terrain. Donc awa so sombi terrain yeba que ba cité Montfleury et bandaki peka kaboye ba météo et bandaki peka kaboye bazo morceler ba GB ezalaki peka kaboye. Donc eza munene eza na 8 sorties. Donc okoki bimela na Montfleury okoki bimela donc eza na ba sortie ebele et wana torobima siko poto lakisa macadam ndenge bazo sala ba macadam. Donc awa na kati awa na lobby bazo teka 20 mètres sur 25 500 mètres carrés bachango $175,000 à discuter. Tolobaki to relaxa ba macadam. Donc macadam yango oyo ekiti tina se donc ba tonga ba macadam partout 20 sur 25 bachango $175,000 à discuter. Donc tolobaki to betaki solo ba osaba macadam et puis lupango otozoteka eza na macadam oyo ba osala oyo. Donc place to lakisa kibino wana eza po to lakisa bino lupango mobimba ndenge ezali mais lupango oyo tozoteka to mapango oyo eza disponible 20 mètres sur 25 na Joli Park ma campagne. Eza na macadam. Donc eza mapango ezali direct na macadam. Et information mosusu eza que mapango nyonso eza cadastré. Donc ba numéro cadastral ezali eza na ba contrat de location cadastre. Ba machine yango oyo ezo sala la biso banzela kolongwa na macadam kokota donc avenue eza cité mobimba eza asphalté. Pona ba oba kozala intéressé pona kotala biloro mosusu to bengani to ekotala en face bomoni ba otonga moyen to zo ba image ebele ezati. Mais onyos akoza intéressé obengi biso donc awa to bimeli to lobi cité na biso ezana ba entrée ebele oui ko bima na ma campagne oui ko bima na des équipes ko bima donc banzela eza ebele awa to za liboso ya régie des eaux na lobi bien lupango babandi 20 mètres sur 25 bachango $175,000 à discuter. Ozana posa 10 mètres sur 25 donc au calculer ezana $85,000 à discuter, soit $90,000 à discuter pour 10 mètres x 25. Mais mingi, bazote ka 20 sur 25, na prix à $175,000 à discuter. Donc, merci beaucoup, na ba onions ba intéressé.